Salut, bonjour la famille, bonjour bandeko nyonso o bolandaka Ursile Beauté Loi TV. Bandeko nanga mbote na bino nyonso bisika bozali na bandako na bino na mabota na bino en tout cas mbote. Bona ni na bino nyonso, bona ni na babone tout ya Ursile Beauté Loi TV. Bandeko, eza na bandeko mususu, eza na bato mususu, soki lelo nzamba zo bundela bango, soki lelo nzamba zo pambola bango, eza à travers misala na bango. Non, alors sabino moi vidéo moka mukie eloko eleki na Bellar TV. En tout cas, komona eloko wana koleka eza nango première fois te. Mais eza parmi ba clé ya succès ya Belvie Kandi. Lelo batu bakoma ko akize ye kofinga ye nyonso o batu bakoma koloba na réseaux sociaux, mais to sala rabolamu. Omoni eza batu musu ba bika mwa nzambe eza pona bolamu o basala. Eza pona bolamu o basala to pe bolamu o basalaka. Yango bomoni lelo bandeko musu bakoma obenga batu asimba kisi. Oye kuta bimana baninga ne basi poazo a succès. Oye kutu kisi bilo musu ezaka kisi te. Bilo musu ezaka kisi te. Video on tiela bino bolanda to mona ngono na ba comédien te. To mona ngono ndo kande balobaka nulle part ailleurs. Belvie aza unique na genre na ye. Belvie aza unique na bandenge na ye. Belvie akoli na famille mbongo te, akoli na pasi. Yango ayeba kokabola na baoba na pasi. Décembre o bande bandaki esi akendaki kolela tope kolia na ba orphelin. To mona ki ba video circulaki famille libota nyonso elongo na mama na bango o ezali bongo na kombo ya Belvie Kandi. Bakendaki ko visiter orphelinat to mona ki ba video ndenge elekaki. Alors ba comédien belé bazelaka Mama Oliva Kabola Soso, bazelaka Mama Oliva Kabola Thompson, bazelaka Mama Oliva Kabola Ngombe po batondisa ba frigo na bango. Monsieur Bellar TV bazelaka Mama Olive te. Bango moko. Chez Bellar TV, Belvie asombaka ye moko. Akaboli pona ba comédien. Bakaboli soso loso huile bakaboli bazelaka Mama Olive te. Et quand de tolobi nulle part ailleurs, non to mona te comédien moko, asombi ba loso, asombi ba soso, asombi ba huile, asombi biloko, akaboleli ba comédien na ye, akaboleli équipe na ye, pona décembre, pona ba fête kitoko, apesi ba enveloppe pona équipe ne ba fête, apesi ba bonus. Oh, biso to benga na Afrique du Sud bonus. Travailleur nyonso ameritaka bonus na ye na fin de l'année. Oh, na Congo to lobaka bonus. Travailleur nyonso ameritaka ngo na fin de l'année. Mais na ba comédien nyonso to mona ka Belvie. Belvie nda sala ngo. Ale muta boye. So nzamba ofongolele ba porte moka malamu. So nzamba ofongolele ye mwa makambo moka bien. Lelo bobima boyo lo basimba kisi. Lelo bobima boyo finga ye. Yaya babundisa mutu nyonso te na vie. Mutu nyonso te na vie atangama po babundisa ye. Mutu nyonso te na vie azawa na po babundisa ye. Babundisa mutu nyonso te.
lelo tokamwaka bandeko na otiela bino video bientôt lelo tokamwaka Jérémie Chabani ndenga koma contre Bellevue mais eyana mambo ebele Jérémie asalaka na vie akopi yango epai ya Bellevue akendaka kovisite bamama veuve akendaka partout eza po akopi yango pa Bellevue abanda masolo wana na théâtre yoke etalaka baorphelin yoke kokabaka koseme po nzambe abundela ye okende koseme po ayebi succès na ye ayebi succès ayebi comment je peux dire ayebi secret ya réussite eza kokabela bamama veuve kokabela baorphelin koseme yango nde ezaka secret ya réussite ya moto banda sona olingana kotia mwa polémique muke banda esibie banda tumona likambo te mais baza bata liboso ya yo fingaka Bellevue baza bata liboso ya yo kotroublaka étoile Bellevue baoyeba te misala tosalaka bolamu elandaka biso Bellevue obomona nzambe obando bundele po nzambe otalake à travers ye bana baorphelin il faut balia il faut balata il faut batanga classe nzambe otalake mabote ebele ebika à travers ye nzambe otalake anatante onakende poto onakende boye nakende anatan okoma filme anatan luka kota mbongo po ebike bato ebele babikaka à travers ye na canal na ye bamabote ebele ezobika na canal ne Bellevue ana bana ebele o atangisaka na baorphelinat nzambe obundele ata lelo boye kokota famille na ye moko kutu jamais mutu akobanda okipe bato mosusu sans ke akipe famille na ye siko soki Bellevue akipaka famille na ye te soki mpe akipaka famille na ye totikala komona te aya na internet aya kokomela biso ke bomoni nalakisi bino nakipaka famille na nga to botika lomona membre moko te ya famille na ye abima na réseaux sociaux po ya olobake akipaka biso te bomona te mais comme boza kaka na baargument ya kala boza kaka na baargument moko oyo eza nango solide te baargument moko oyo eza ya kala yango kaka boyaka obimisela ye na réseaux sociaux or en réalité dans la vie des hommes le passé ne revient jamais. En réalité, dans nos vies, dans la vie des hommes, le passé ne revient jamais. Mais boyaka ozong saka passé, nde boyaka ozong saka. Boyaka ozong saka passé, nde boyaka ozong saka. Pona koluka ko kitisa Bellevue. Pona koluka ko boluka toujours bo étouffer toile na ye. Botalaka ba bien fait ndeko oza posa nzambe aselo bolamu ndeko oza posa nzambe afongola bikuki alola pona yo ndeko oza na posa nzambe apambola nzambe afulukisa misala na yo yaya secret ya réussite kabana baorphelin lia na baorphelin lia na baveuve latisa bamama veuve lesa bana baorphelin sunga baoyo baonyokwama yango nde eza secret lipamboli nzambe obando pambola kayo kaka po ayebike na canal na yo bato bopambwama ayebike muto akozanga te po bana baorphelin bazwa lipa bazwa eloko olia muto moya zanga na vie eza te nzambe ntango oyeba eloko wana abando pambola ko kaka nzambe abando pambola ko donc à 100% nzambe abando pambola ko pourquoi parce que ayebi ke na canal na yo bana baorphelin bozala béni baveuve bozala béni bato ebele bozala béni motema pete mutu nyonso oyo akendaka kotourne na Belard TV soki alongwe Belard TV ake kofinga seke aa motema mabe aa na jalousie lelo tomoni muto motema mabe ya Ibutu ayo osala émission pona yo lobake na 2024 souvenir à mabe ezaka nde na leka na Bellevue TV mais Ibutu ana jalousie tout le monde connaît que Ibutu ana jalousie Ibutu sanjo la Bellevue Ibutu yembe la Bellevue Ibutu bine la Bellevue pourquoi parce que abande kozwa Ibutu kufela tata alela na internet kaka Bellevue mtasunga ya pesa mbongo mais comme Ibutu balaki alinga Bellevue a pesa enveloppe mais comme simba kite Ibutu koma ko finga Bellevue na TV alinga Bellevue ke balele mwasi
Po boye ba vérité ibuto alingaki nde Bellevue ke kobalele mwasi mais esimbaki te. Yango wana koma koyina Bellevue koloba ba n'importe quoi. Bomoni sourire o linda zui. Ambiance en tournage. Bomoni ambiance en tournage ndele kaka. Bomoni sourire. Lelo ba yo finga linda. Na Belar TV ba force raté. Kune za la raté au make-up, to forcer make-up, to forcer teinture, to augmenter boy, to for kune za la rabongote. Kuna travail. Bazaka toujours quand balobaka famille bota baza famille bota. Motema mabe ezalaka te entre bango na bango. Baza vraiment famille bota kande balobaka famille bota. Oyo kata problème ite. Kande balobaka famille bota pe ya solo ya lukuta te. Kande boyoka balobaka baza famille bota baza pe famille bota. Alors félicitations à Bellevue. Félicitations à Bellevue. Batuloka ba Bellevue ba on mérité amour. Batuloka ba Bellevue ba on mérité ba félicitations. Kande ba finga kaena sama finga wana me aosa makambo ya minene o ezomona na o batu ba omona. En tout cas bandeko na tiela bino video wana to mona asungi bana ya ba comédien et puis bano nyonso ba leka na Belar TV akabuleli bango ba cadeau pona ba Noël sans compter ba mama na bango. Ba cadeau ba enveloppe bana ba jui ezala rande bongo. Feta bana mama kaboli, mama pandi, mama kaboli. Bongo ndezala. Alors bandeko nanga na tiela bino video, abonnez-vous, commentez, likez, partagez quand vous tolobaka. Si vous avez s'abonner, cliquez la biso cloche ya notification. Partagez biso partout nzamba opambolo to landa après tozonga sima. Eh, c'est James on peut s'en rendre compte. Eh, Nani. Allez d'abord. Maman. Voilà, amène ton et puis va te mettre il y a CG. Vas-y, viens. Ma chaîne, il y a une chaîne. C'est beau. Non, fais mes CG. Maman, mais pas si on va sac la maman. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker to simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani blingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Faut pas pleurer à la cérémonie. C'est la Noël, c'est nous. Après, aussi, on va caber les veines. Derrière cette démonstration, tu vas caber les veines là. La goutte de Artémis. Ça pour la ça carré. Hein? Ah, on va faire ça carré.
Maria, viens. C'est la Noël chez nous. Non, chérie. Vas-y, non? Les enfants venez. C'est la Noël. C'est les petits enfants venir à moi. Moi, de la barre à Les royaumes des cieux et pour les petits enfants, c'est venir à moi. Mes amis, ne les empêchez pas. Par les royaumes des cieux. Les mignons dans ce Pour les petits enfants, c'est venir à moi. Les petits enfants. Je suis là, maman. Les enfants, allez, venez. Mais c'est elle qui t'a porté. Les enfants sont là, petits enfants. Je vous présente le futur d'Acosta. La relève. Le futur. Les petits sœurs. Voilà, il faut être motivé. Nous rejoignons la fille de d'abord, il faut me rappeler. Il y a papa serre. Ah, c'est un titre. Face à face. Toi, on te. Nanya. Mais titre, on est à film. Maman, calme-toi. Seulement, c'est toi qui pleures ici. Ah. Moi, la Voilà, chers amis. Alors, c'est leur fête. C'est comme ça que ça se passe. Bon, moi, je n'ai rien à dire. maman. Quelque chose à vous dire. On va adresser aux fans. Il est là. Donc, je pense que. Bonjour à tous. Bonjour. D'abord, merci, un grand merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait encore aujourd'hui pour nous. Nous disons vraiment merci à Dieu de nous avoir encore laissé vivants jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi je suis toujours fière de toi, mon garçon. À tous ceux qui sont ici, papa, artiste, maman, Annie, en tout cas que Dieu vous. Nous les petits, nous vous disons d'abord merci. Merci. Pour tout ce que vous faites pour nous. Amen. Merci de nous encadrer, de nous amener pour évoluer encore. Merci. Merci bébé. La famille Libote avec TikTok parce que c'est eux qui ont. Ah, ok. TikTok. Ok. Amen. Famille, votre TikTok. Ok. Et encore quelque chose. Oui, vas-y, bébé. Époustouflé. Merci beaucoup, mon bébé. C'est cool, une balle en fait. Chapeau pas un problème. Ok, merci. Comprenez son émotion. Oui. Comprenez son émotion. Soyez bénis aussi les enfants. Ben, vainqueur, tu as quelque chose à dire? Tu veux dire quoi? Ok, voilà. Est-ce que tu peux prier pour merci? Seigneur, je vous remercie encore pour tout ce que tu as fait. Merci de nous avoir fait rencontrer encore aujourd'hui en ce lieu.
Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir béni les personnes qui ont né ces cadeaux, Seigneur. Remets encore plus, Seigneur Jésus-Christ, pas en addition mais en multiplication. Seigneur Jésus-Christ, protège-les, Seigneur Jésus-Christ. Protège-nous que tout se passe bien. Seigneur Jésus-Christ, protège la famille Libota. Tout ce que le diable veut mettre pour les pièges, pour qu'il fasse tomber notre famille Libota. Tout ça soit enlevé au nom puissant de Jésus. Et Seigneur Jésus-Christ, bénis encore notre maman Bellevue. Donne-nous encore plus des idées et puis bénis les personnes qui sont à côté d'elle pour encore leur donner des grandes idées pour que nous puissions montrer à tout le monde que Dieu existe dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vraiment beaucoup de félicitations à maman Bellevue. En tout cas, bande konanga elo Congo yango toyoki biso nyonso. Donc boeza bien, bana ba okola bien, bana ba osala théâtre mais bazana éducation bien. Bana ba osala ba théâtre buzo bate mais ba osala ba théâtre oeza vraiment éducatif. Alors félicitations à maman Bellevue kanzina eloko sali na geste o sali pour na bana ya ba comédien eza vraiment malamu mingi. Alors tozo zela pe to ya ko laksa bino tango ba okabole la pe ba comédien ba o ya bango tokoya kolakisa bino. Merci beaucoup na famille Libota nyonso o bolinga Irsil Botelwa TV. En tout cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Donc partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez partout. Nzambe ako pambolayo. Bonne année. Tokutani à la prochaine occasion. Bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.